Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Merci beaucoup Bandeko Bozur, ma chance à Rolanda Bisso. Tokutane sous na deuxième partie émission na Bisso. Je crois bien que première partie Bolanda qui n'est au soleil n'a pas Charles sur la malédiction sur le trône du Congo. Ezala qui commence si j'ai mon automérique un peu quoi abordons oti na moi 4 nango tanzala qui muke yango esinga qui tout ça la sous deuxième partie. Je crois que Boroza a décidé Naza na papa Charles pour nous ça vraiment merci beaucoup na bandeko bozu chance à Rolanda Bisso au boza Rolanda Bisso boza Robenga Bisso en Europe en Amérique en Afrique partout dans le monde nazo pe Sabino ba merci belé je dis un grand merci pas ya Jean Ndombe la bibliothèque internationale d'Angola nazo qui vraiment appelle na yo merci beaucoup pour na geste à no linko ça na bomoko mboka na bosani pété pour nous sa programme na mois de juillet to za un événement ma kaso que 5 Sabiso na sima ya sous le patronage ya ndeko na biso Victor Mukeng Yendaro Sabiso le 24, le 25 et le 26 l'événement mnene ba maneken ezali bongo Kinshasa Fashion Week donc tokuta na wan tozala na sima Victor Mukeng. Merci beaucoup pour na koyamba ndeko na biso topesi maloba bongo epa ya papa Charles yepe a se présenter pe Sabino Mambote ndenge zalaka. Papa Charles Mbote na yo. Mbote mon frère Gelo. Bonne santé. Très bien, Nangoli a esprit tout puissant mon Konza Congo. Okufite bakangiote et le remonte comme Elio. Pas du tout. Wana bozelangote, bozela kaka un Congo tout puissant. Parce que batinda mi Nzambe baboma bangote. Muto boma bango azalagate. Fumuki mbango baboma ga Yesu baboma ga likole kulus to mona ga to mona ga ete. Bakuboma bangote. Ka muto ngo wana bobomi. Kaka bino bobomi boye koloba lisusu ke azalaki innocent azalaki juste c'est-à-dire boboma ki ete wana nani wana l'état oyo asali ba démarche ba boma yena tango wana ba belge l'état oyo poussé par ba belge na sima ba Louis Michel ba yekoloba azali innocent c'est-à-dire akufate bon asalaini non ba boma ete ah, Charles, merci beaucoup bande koning na la kabinora que tokuta na papa Charles na deuxième partie na biso émission to sala qui la fois passée ezala qui la malédiction sur le trône du Congo papa Charles la malédiction to lobelaki batu balandaki bayokaki je crois bien que tisiko tozo persévérer toujours na kata malédiction wana na ebité est-ce qu'il y a du nouveau ko bakisa pona bana bazolanda yo oui je pense malédiction sur le trône du Congo, ils ont message Nkolo à Pessi. Malédiction, ils ont eloko yekote la kabato na tango bato baboya kakotosa mongongo ya mokeli na bango na nzela ya basali ya mokeli wana pe na tango bato bazalaka incapable ya ko respecter n'fiske malobato écriture na bango nde malédiction ekota. Par exemple ndege gelor toyokani na yo que tozo sala entreprise to sali mikanda moi oyoyo mutokozwa intérêt moi wana ngai to koma esika moko boye nazui intérêt nazui lisus oye to yokana ki boye te bolingi osala nini je crois guerre kokota bitumbe kokota bato bako ngana mutema na ano otika na ngai c'est la malédiction eko ato otiki voilà encore ata otiki omoni tamba nyoko la ba congolais basalaka nini mais il y a une malédiction là-dessus. Tango ba dictateur ya monde ba bongmaka bato en coulisses ko kanga bato mona ka chaque fois soki ba neutraliser un dictateur ndenge ba neutraliser ba Mobutu ba Kadhafi au mona faut ba kekuta ba squelette ya bato ba quelque part ba boma ba kanga c'est-à-dire que il y a une malédiction même soki mutazo sala makambo en coulisses. Alors natango bato bazo désobéir na mongongo ya Nzambe ya temps natango bato bazali ko désobéir ne fiske na mibeko bango moko ba votaki na bomoto na bango infidèle ata na maloba na bango alors il y a une malédiction ezali ko noka lokola mbula alors basine ya malédiction ezalaka ba pasi ba kufa bozangi mikakatano
donc bokoyi kozala na bozwi yango mais mayele ya ko bongisa bozwi wana Papa Charles na mekina ko bendo moi liloba moi muke depuis le temps la fois passé peto soleil na wizala ka même les biso que ba kokufa ezala na ba ko bele ezala na depuis kala est-ce que kaka lelo c'est que malédiction bananza mbasala mukile ezala na kaka ou bien ndenge nini po ba kokufa na to mona ezala na même si na bible na so to recourir na bible to mona ka ba biloko na ezala na kokufa ko bela ba pasi soki to recourir na bible oui toke tozu Genèse na tango nkolo atie moto na jardin okomona ke entrée ya kufa ezali désobéissance ya moto na mongongo ya mokeli na ye siko banda époque anti lelo pasi ekoti menioko ekoti alors eye kosala ke barasi mibale ebimi wana na kati ya bato wana Kaye na Abel eye kosala ke na kati ya bana mibale wana moko atosi mongongo ya Nzambe moko atosi te mobomi alors moi chaîne ya bato wana pe bazana moi ba descendant ya Kaye na ba descendant ya Abel c'est-à-dire bato balingi justice balingi bato bazala beni na ba descendant ya Kaye balingi ko boma bazo mimaka malédiction na monde yango zomona continuité ya mabe wana Jésus Christ aye atei bato yo ba descendant ya Kaye wana baye balobi biso tolingi na biso botikela biso ki Barabas azala na bomoy Yesu moyenge beni bobo mai biso tolingi na biso angwalima botikela biso ye kimbangu bobo mai biso tolingi na biso kuluna botikela biso ye muloto bobo mai biso tolingi na biso miyibi ya mbongo SNL botikela na biso ye Papa Charles bokangai c'est-à-dire descendant bazali kaka ba descendant pe ya vérité bazali kaka alors malédiction na bénédiction ezali nde biso bato na bénédiction tozoya ko yebisa bato ke to bima na malédiction parce que ekobalukela ata yo auteur ya malédiction ekobalukela yo alors nde tolobi ke malédiction ezali désobéissance na mongongo ya mokeli pe infidélité na ta nefiske na maloba na yo moko to na ba décision yo moko zali kozwa na kotanga o permettre ngai oui papa tanga bana na Jérémie 23 oui nkolo alobi boy malheur au pasteur awata walo ba pasteur nous prenons les responsables que ce soit les pasteurs des églises, que ce soit les parents, les gouverneurs, les présidents, tout ce monde. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est-à-dire, tant on Nzambe appelle ça comme moto, milimo, bapate, tenya mabele ya kamba, izana mibeko yezala kana kati moto ko gérer. Dès que moto ko buka mibeko wana malheur aux pasteurs, aux rois, aux généraux, malheur. Là, malheur signifie il y a une malédiction. Alors, ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, parce qu'il y a la malédiction ou les malédictions, et parce que nous avons des instruments de malédiction, dans le poste de Songolo, ce qui fait que les Congolais, jusqu'à l'élo, sont impuissants. Papa Charles, tous allons dans l'église de l'Okolo, tu as cité beaucoup plus de pasteurs, avant que tu aies une norme aussi, position na eux ezandengni par rapport à pasteur à l'élo, ning bazali comme ma église, position na bango oza na kat, oyebi, comportement ba pasteur. Position na yo ezandenge nini? Position na ngai pona papa pasteur. Toza na deux catégories ya papa pasteur. Oui. Toza na papa pasteur oyo bazali tozolo ba élevé na bomotu. OK? Ba tomwami ba yebani. Ba mesu ba komona ba évêque, ba mesu ba komona ba apôtre, ba mesu ba bishop, ba mesusu. Na kati na mamuke oza contre ba titre na bioza pour. Ba titre wana nazala kanango pour soki ezo sala mosala oyo ya titre wana. Nazala nango contre soki ezo échantillon. Voilà. Évoluons. Alors, papa pasteur bazali élevé. Tata na biso que nous respectons beaucoup. Si basala ki mission na bango esi esilaki. Basili sa ki mission. Bazali sous na tante ya ko sauver bato. Ba o continuer kaka baluka mwa nguba balia. Ce qui fait que ba misusu basangisi likambo na Nzambe na nyonso bozomo. Na box, na catch, na tout. Na vision na bango eza mabete. Alors, pasteur wana basi eza mabete mais yo attaquer bango. Non nazo eza sous forme ya attaque. Basi basali mission na bango esi esili. Alors catégorie ba pasteur mosusu ezali ba oyo pe Nzambe ya bongisi na temps po ba sauver mboka. Alors to sali les sous na catégorie ba pasteur mosusu ba juste o ba yete pour ka gagner mbongo aboma peuple. Mais zana ba o ba ye molimo peuple etali yete ye mbongo. Yazolo akutana gouverneur azwa. Akutana président azwa. Donc azokena message à lokota po azwa. N'époque ya kabe bazalaki. Mais ezali pe na batinda mianzambe bazara o baye mbongo te mbongo ekolanda.
ekoya po aza na droit nango na mabele na ye ekoya nango. Mais d'abord lobiko ya bato pe intérêt général oyo l'homme est-il aza na kati ya basali wana. Voilà. C'est positionné yo za na des catégories wana cité. Nazali na ngambo ya ba juste descendant ya solo ya Christ. Ya solo ya Kimbangu. Ya solo ya ba Martin. Ya solo ya ba santo nyonso oyo nkolo atindaka po ba sauver bato. Papa Charles, oza mosakoli yebisa ngai mission na yo okomi na katikati na suka toza ne bandeli po il faut yeba Yesu ayebaka ki aza kokende Kimbangu ndenge moko ayebaka ki aza kokende yo pe olobi ke etan na yo eza yango yebisa ngai oza ne bandeli na katikati tokomi na suka bana na Nzambe bayeba na silisaki déjà Ancien Testament na l'homme poussière anazali na kati ya ebandeli ya Nouveau Testament. L'homme utile soki esili partie ya message na ngai ezate na ancien na nouveau n'expliquer par rapport ancien oui l'homme poussière awa naza na l'homme utile alors nako clôturer yango na l'homme tout puissant l'homme roi donc tango Simeon monaki roi botami alibi seigneur ko yiko zwa ngai alors l'homme roi na tango moyenge beni azali ko zwa trône ya mboka pona ko vandisa toute chose a sauver même ba méchant ba sala biso mabelobi ba bikape alors wana na ko yebisa bino ke jubilé salemi na pema na ko kene mbala moko te na ko pema na natala ndenge ba ko gérer moi ngonga wana ndenge ba ndio musube baza otala non ndenge bozo gérer ngongo parce que je dois orienter ba konzi au président, au ministre. Vous êtes sûr? Parce que nous devons. Vous êtes sûr, Papa Charles? Nous devons construire ma maison où il y a prêter un serment. C'est mon conjoint qui a trahi nous devons construire. Faut appeler ça bango, ba prière ni to kosala na mboka pour rester fidèle na gérance ya mboka. Congo est la tout puissant, l'esprit ba bota maka na Congo bazala kaka en tête. Faut to leka ba mboka ya ba Amérique. Donc voilà, alors na go yebisa bino kaka na zoken. On se comprend de oui. Parce que les Congolais n'y ont pas contribué na musalo Papa Charles azo sala pour que tant nazo kende na meke na kombo na yo connaît pas tata. Papa Charles, ce qui est vrai, Nongolo Babou est que aux sages. Oui. Non seulement intelligent mais aux sages. Pourquoi aux sages? Ba message na yo au Pesaka. Et ça na ba axe musolinga opposé te poso banga ke condamné mais à la longue. TV ou que quand il a biso les camps. Les émissions tout ça la rana yo. Oui. Papa Charles lelo azan église te église na loba mboka Congo. Bana nyoso partout bozana mukili église ne yangwana. Oui. Na ebité Papa Charles au banga ka kosa l'église pozo banga o tomber na filet wana ya bato wana ba récoltera ba mbongo na bango belo bien comment. Na boya kate ko sa l'église pour na ko tomber lokola na bandeko wana ba tombaki na kozwa bambongo kozwa kabambongo na boya ka kosala lisanga ya monene parce que église na sala ko bâtir l'église ndenge na hote ya bato partout bazali wana ezali nazo bâtir l'église oui lisanga kuti ya monene Congo mobimba oui mais na boya kosala mwa clique moko boya ba fanatique ndenge mangomba bazana ngo lelo ata pasteur sali mabe ba kotekala ba fanatique ba kosunga yete ba kotekala ba fanatique na boya kosala yango par rapport ya vision ko la pesinga soki pe na sans vision na bomutu nanga na kosangisa bato ndeko na ngai na sangi bo vanda wa ba fanatique na ngai so iba yebo attaquer na boya kango par rapport ya vision oyo nga nazolanga nazana nzela moko na ba Yesu ba Kimbangu c'est-à-dire nous venons pour tracer le chemin et si comme source na leki bango to yepo na ko tracer ba chemin ya monene bato ba kota ba bika nous venons pour l'église qui est le Congo. C'est-à-dire que l'église a protesté, ils ont quatre églises ongana protestant catholique, ils ont quatre églises ongana zokamba. Alors, l'église ongana zokamba, tous on a besoin de mon centre na trône ya mboka pour que l'église on va se retrouver. Même les pasteurs na l'église ne se retrouvent pas parce que la situation mboka est médiocre. Si on a ça moi clique ya batwana, to ko se retrouver kakate. Alors na ko koma moyibi na ko koma koyiba bango. Voilà. Papa Charles. Oui, c'est bien, le qui va passer, on a besoin de se retrouver. Mais il y a des qui va passer, on a besoin de se retrouver. Pourquoi dans le Bibongo comportement, il y a des fidèles. Oui. Où ils qui sont pauvres, moyenne zéro. Hermes offrande dans une église n'a pas. Même où tu as une église, ils se retrouver
bazo pesa offrande. Oui. Ba développer on a ba changement ya ba mot et belé. Un sous 4 fois. Si qu'on a mon dimi aza na mbongo te bozo mona te ke eza ko frustrer bandimi parce que oza mosali atako oza na etonga te ndongo ba ke osala ma groupe ya batu baza ba batu na yo ba fan na yo non mais au moins oyebi oza na kati ya masolo oyebi ndenge za otambola kozwa mondimi mbongo pendant 4 fois boya bo pesa bo seme ndenge mosakoli atei botie offrande botie soki liloba ne tuti o yako boire loko otie les motos sunga suboye o dim o to ton église pas c'est ça 4 fois 4 fois 5 fois batu bazo telema bufani na ndeko telemi 4 fois na yo telemi ga une fois est-ce que wana za kobota mutema ya malamu te mabe pa ya mninga fani pemele papa oza wana me ko loba ka église politique eza na malédiction batu ba ondima te na yebsa bandimi soki zo mona clarté bima kende ko luka mosali oyo aza bénédiction pona yo pasteur aza bénédiction pona yo ako détruire yo te plus ako sala yo. Jésus a dit les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Tala lelo ndenge bakimbangis ba olia. Tala lelo ndenge mukambia bakimbangis a olia parce que y a un kimbangu qui a donné sa vie. Tala lelo ndenge bato bazolia na sima ya Branham parce que y a un Branham qui a sacrifié sa vie. Tala lelo ndenge bato bazo vimba na sima ya Martin Luther Obama parce qu'il y a un Martin qui a donné sa vie. Yango na tunaka. Lelo sima ya Yesu bato bakomi ba patron. Mais pourquoi pas aussi faire que bato bozo kamba pe bakoma ba patron lokola bino. Or Jésus a donné sa vie pour na bato. C'est ce que nous avons compris, l'esprit qui nous a envoyé de comprendre dans le Bichal. Pe sa vie na yo pour na ba patenanga. Yé moko nzamba yebi ni na osala pour na biso. Voilà. Papa lelo malédiction na mboka Congo cible na yo s'il faut changer. Oui. Eza wapi to banda liboso wapi. Lelo nazo parler plus soda moko te azwa bokonza Congo. Wana cible no ya liboso. Malédiction à lelo nazo parler na basoda. Tozalaki na civil moko mais na bando mona pe na teni moko on dirait basoda na bito so ezalaki teni ya elate ya tango wana ya papa ka savubu. Les bons civils et les bons présidents fidèles. Azalé monte. Mais il était fidèle. C'est un modèle. Soda moko na komo Mobutu a neutralisé ye sika malédiction e banda. A neutralisé. Soda mboke kote na dictature ngon. Pasi. Soda zo sabino ke yiba ndambu tikandambu. Ya solo wana papa. Un père qui recommande yiba, un père qui recommande buka lokuta. Tozaba témoin na mboka na biso. Ya solo. C'est un esprit fort ya mboka oy, mais côté wana ezalaki erreur, tika biso d'éclairer to sabino vérité. Un père a côté na batnete ba yiba. Nde mo yibi ekota ti lelo, munyo sazo ya zo yiba kaka, azo komarish. Mobutu soda a neutraliser ndenge bokonze bongisa make ezala. Malédiction kezala ndenge. Yango nazoken, malédiction ekoti. Soda wana lokola salaki makamne asalaki wana po azwa bokonzi ale soda mososo aye na kombo ya Laurent Désiré Musée mais parce qu'ala taki tenia ba soda na ndambo makanti ya bien mais parce qu'ala taki tenia ba soda o izali modi et salike makanti wana moye sale mezate lokola si akota ki na ben et salike e komele ndenge komelaki soda mosusu yeyo tozana ye Joseph Kabila soda lisusu bozo mona mboka azo sala abunda akota boy rien parce que malédiction ekangi ba soda banda kuna na source c'est service militaire za mabe oleba mona ba homme spirit non c'est-à-dire quoi permettez-moi de penser que d'été oui ça signifie quoi mutu na poste na ye un militaire azali défenseur ya mboka un militaire azali roi ya mboka te militaire au service de la nation pour défendre la nation contre les ennemis. Policiers ont un service à peuple pour protéger le peuple na ba bien aye. Mais tant que militaire au tiki ko défendre mboka na banguna oye ko za bokonzi oko bunda li soute oko bunda te alors malédiction ba soda ba memeli biso na ba coup d'état yango moni bokonzi ya Congo kenda kana ba coup d'état. Nazana ko bondela ke coup d'état e salema te. Président Oyo azala président Liboso avandi to mona kaye na libota na ye
mais à respecter mibeko avant d'abord mon akaye ba futa kaye salaire comme un denga zalé président comme un sénateur avandi et lokote na mabe na ye na malamu na ye avandi wana sauver azoloba mais ce qui va boy ko yoke la biso coup d'état Mobutu coup d'état Mosé c'est-à-dire les comme ba kozela ko kozala le coup d'état le nion so wana ni ki soda na ki malédiction ki soda na trône il faut beaucoup na biso zonga na ba lion. Lion c'est un roi. Lion n'est pas un soldat. Soldat c'est léopard. Bah léopard va défendre Mboka. Lion a régné appliqué beaucoup de naïe. Aigle a fait sa vision naïe. Ndé tout ça bah aigle bah lion to évoluer. Voilà mon frère. Bila kelimabe ya lelo za na basoda. Yango na lobby. Soki kaka ba moni na makambo ba osala ba élection soki za solo soki ya lokuta. Bati kalate ko quand soki ba moni longa soda na kati ba voter te. Ba voter soda. Bon so ratiki musala soda. Soki non et ça déjà les carbona yo tika nini po ya okoma na mais ça permet peu rotika c'est-à-dire même si ba soda ba bondeli mboka ba racher mboka na maboko ya un dictateur ba zongo na malembe ba zongo sango intérimaire wana fois la un homme juste un envoyé de Dieu juste à jouer intérimaire ningi ni noye ba kaza un homme juste papa Charles Europe ko mama ne longité papa Charles on a des fois makaso pe sabatu mais ba mona ba guide mon frère soki tango ba guide on boza lisanga te soki bosanga ni mwa muke boye na cop na bino mbongo papa permettez tango permettez pour na kombo tango makamba ça salema ki ya viol monté si ba kenda ki na un médecin légiste si qu'on nani a yebite que na mboko il y a des justes même s'il y a des faux musala nyonso tozo sala au nom de l'esprit tout puissant bozo comprendre le logo te toza na schéma ya délivrance ya mboka oh mon frère to lobite boya na ba mbongo boya na non boya to sunga bino c'est fini ndeko na ngai to sunga bango batika banzela ende batika banzela ya kenda kuluka bakisi na balibanais baya to sunga bango bonzambe ya solo ya fresh papa Charles na tuno no mwa mutu na moko mutema neza la refongama oui est-ce que okoye bisila ngai na bato bandeko bazolanda biso sur www.bomokoyamboka.com tangela ngai 3 pasteurs oyo ndimaka baza sans et juste après otangeli ngai mibale oezaki oyo ndimaka te Nasil sa question na yo. Oui. Ezala ba bakufa to ka ba bazana bomo. Ceux qui n'habillent pas kufa rondima bango parce que c'est bakenda. Na lingo bazana bomo. Bazana bomo. Na bomo. Combien de pasteurs? 3 pasteurs. Ya malam. Otengi ngami balé ya mabe. Na koki koyeba ke un tel nzambe ya ponaye. OK? Oui. Mais koyeba na lisonge ka molimo santo wana na koki pe koyeba. Oui. Mais plus na koyebisa yo que na otangela yo 1 Papa Charles 2 l'homme est-il 3 l'eau pour na miyebi Papa Charles aux attendez bande ko boso la naviso sur www. Bon comprendre ka za bomo amboka vraiment Papa Charles la somo ça les rete ya ko citer mutu wana azali juste ye kuna azanganga ye kuna bobomi akoseka yo tala oyo ayebi nengaite ko ça les rete yango moni bato ebele to bana mboko ke ba musicien ba santo ba pasteur ba santo ke na pene na bango papa okoki mo pengwi libela o pengwi Papa Charles obi goza suka oza suka merci donc yomoko on s'est réparti en 3 parties voilà omitangi yomoko po miyebi voilà ah c'est normal bato bozolanda biso amiyebi aza sir na yemoko aboy atanga mutu moko lobi ko mabe boya o Papa Charles bato tangaki okosaki biso voilà. Il est clair. Mais Papa Charles, aussi licité. Nazo zela batuana na senga komi balé. Yamabe. Ba pasteur. Wana otangi ya malamu. Siko nazo zela otangi langa ya mabe mi balé. Ba pasteur. Yamabe. Pona senga ki misatu ya malamu. Otangi misatu aneza yo moko. Ndongo c'est la mission na yo bani na liboso mi balé misatu siko mi balé yamabe. Ba kombo na bango. Pona ebi ke yo yebi. Baza. Moko za na yolo. Moko na bandal mibale koki na sika oya yolo na bandal ya yolo na bandal moko comme ne yolo moko comme ne pasteur bande ko bozo landa bino moko bo deviner Papa Charles otanga kombote mais le quoi déjà pesi yolo to lobi bien ki ba passer ya minene oui atangi yolo na bandal
Ouais, on s'est retrouvé d'ailleurs va passer à minene pe na bandal basé belé église belé za minene na bandal na passer yo papa Charles oza mosala nzambe lelo politique azotia misu na ye et pas na bino malgré tout et pas na bango. Non, je parle de l'église. Basale Nzambe. Yo posa na mission Zolanda, ozo continuer mission à Yesu ya Fumukimbangu. Et pas na bango. Et pas na bango, c'est-à-dire consultant Fumukimbangu te bato l'état oyo. Mais Fumukimbangu a le soutien. Non, à l'époque ba consultant parce que ba ko combattre. Continuité ya l'état wana. Il ne combattait pas, il disait la vérité. O bato ba ya ko sola na sima. Jésus azolela wa place moko na reformuler cette question na ngai. Oui. Papa Charles. Lelo bazo consulter bango. Oui. Si ça verrait que ba consulter yo papa Charles na problème otoza nango ya dialogue lelo na mboka oyo. Pe sa position na yo bandeko bazo landa yo. Je pense koyoka likanisa muteza mabete. Faites comme si vous avez déjà consulté. Oui. Koyoka likanisa muteza mabete. Minangonga oko consulter faut ezala consultation moko ya koloba nazo respecter constitution. To yebi makambo ezalaka na bamboka na biso. Alors to sala mibeko moko ekobatelaka mo conjunionso azolongo en place. To ba conjunionso bazolongo en place pe kopesaka bango valeur. To senga na bolimbisi to sali pe mabe ebele. Ça c'est ngai. Mais ce qui est la consultation moko zwa oyo po na lingi les choses moi 2 ans. Zwa oyo na lingi les choses moi 3 ans. Wana kutso na yoga ata na musika na oyamba yote. Mais ce qui est ali ya bolimbisi pe ya koloba naza kotika nakobatela mandenge nini poto yebi Afrique ndenge zalaka alors wana nakopesa ba disposition kitoko oyo ko sala que ata banguna batomboki bakosimbote pesa ba disposition parce que nebiso fait comme si vous avez déjà consulté pesa ba disposition kitoko po bakamyamboka pe ba rolande émission c'est ce que na uti koloba c'est-à-dire quoi au monde ngonga oyo toza lisusu na besoin te ya mutu moko alingi azala nzambe ya bato to ba congolais baza na besoin ya mutu moko abikisa bango na pete yango na lobby consultation wana ce qui ezali pona augmentation ya mandat eza na tina te dialogue wana mais ce qui ezali pona to senga na bolimbisi naza pe mutu naza na mabe na sali bolimbisa ngai to bongisa lolenge moko ekosala ke tangu naza kotika mabe ekomela ngai te eza très bien na obetela ngo maboko fanda kitoko mais soki eza ya kosala ba complot ke Paul azolongwa Pierre azokote te wana fo ba pasteur batel melango. Voilà. Merci Papa Charles, je crois bien que tout le monde qui est vraiment dans souka il y a entretien na biso na Papa Charles. Bandeko bozwa ki vraiment chance Rolanda biso, tous à la mité maokitandeng na lobara, tous na bomoko mboka kilwanya mafort, libanga babuka na minorote na minute so meki minu buka nao. Komekate o za bomoko mboka so meki minu ekoya. Okoyi batiki yo tozawa ndeng to lobeke to le maté. Lelo na asir nazala qui vraiment assisté par Ndironanga et Zain Tilulu, il est le grand réalisateur à Mokola. Lelo en tout cas nous faisons un grand merci Zain Tilulu na musalo sala. Tout ça na bande ko belé a bomoko mboko to zo bundana bango na bosani pété ba Hervelo la bazawana wana dete nangai Hervelo la merci place aux ali na bosani pété Chris Mulunda pa yozali bambotune belé bandeko nyonso bomoko mboka John Fista Moyeso na tangeta aussi likafort comme à rouge merci na musala tozali kosala na bomoko mboka c'est grâce à biso nyonso nde bozomona musala ezo salama moko na moko azwa na contribution na yo bomona ke musala ezo salama Papa Charles tozali ko kende vraiment na suka to komi presque na suka mot de la fin na pour na bandeko bazola na biso awa vraiment bandeko ba militaire ba memeli biso malédiction ebele na mboka nazo senga ndeko nyonso ya militaire soki ozali na likanisi ya kozwa mboka okamba tika soki oza na likanisi ya kopesa kombo comme obima soki nan te sala mosala na kodefendre mboka eza mosala ya lokumu tangu bosantu kotelema na mboka ba militaire bokozala na lokumu akosakana te ato bundeli mboka na moma mboka eza na danger ozwi zongisa yango mbangu na bagiste zongisa yango mbango na maboko ya moto aza na PTT
po mutu wana akotosa yo militaire makambo etambola bien. Donc militaire nyonso akoluka lisuku kozwa mboka après que militaire oyo vraiment ekozala pasi likola kiti ya bokonzi malédiction wana ekozala lisusu ya national te mais koma kaya kiti ya bokonzi esili. Alors peuple congolais misonga le sambo tango nyonso bochaka biso na ba prière po boyebi Nzambe na ngai apambola bino apambola bomoko ya mboka tozwa ba site mais c'est le site oyo ndeko na ngai bomonaka ngai sans que ba poche na ngai pasuka ezali site oyo Nzambe apambola bango Nzambe abatela bango e bino nyonso bozolanda loboko ya Nzambe ezali likolo na bino apesa bino solution na ba problème boza nango. Alors contribution na bino eza capital na mosala biso tozosala elombe apambola bino. Merci beaucoup Elombe apambola bino biso pe atozali atokolemba musala te ning tozolo bakara ke grand événement ezali na mois de juillet le 24, le 25 et le 26 organisé par Yemoko l'artiste polyvalent Victor Mukeng yenda rosangisa babilenge nyonso pona kosala ba défilé de mode neko nyonso monique olingi o participer kota na Facebook Betaraka Fashion 2015 Romona Richard Mukeng Victor Mukeng azawana aroyambayo borosala masolo pona koluka ko participer na événement wana. Pourquoi pas dire un grand merci pa ya mama Miza Elika na biso na ebike ozawana mama continuer ba aide aux sala kat na musala wana Nzamba roti côté akopambola yo. Je dis aussi un grand merci pa Ezaline Tilulu na bandeli sur Ezaline Tilulu ne oberonde écrit ça bien ron Silulu Ezaline Tilulu merci vraiment na musala osalinga mukola lelo na bosani pété na lobi merci mingi pa ya Jerry Katalai mwana popia mukolo motema ya Kecha Momo nebi ke place bozali bozolanda ngai nebi ke bino botala nga en couple non c'est la peine bandi ko mosusu botala nga en couple kotinda taba komo na bino to hésiter te pona kotanga bino na bandi lisusu un grand merci pa ya Jerry Katalai mwana popia mukolo motema ya la princesse merci mingi vraiment na temps ozo pona kotala biso na lobi pe un grand merci pa ya Yemoko boss de boss digital Patrick Momo bomoko ya mboka ndenge nazolo baka libanga babuku takana mino te mino rekoya yo komekate po mino rekoya na le bisu merci pa ya Aigle na bosanité Joa Ndombele. En tout cas merci na musalo zali ko sala nebike tout ça toujours à contact au tika biso te biso peto au tika hote bibliothèque internationale toujours likolo na le bipe merci mingi pa ya Prince Monzale place aux ali tata lopango toujours musala ezomonana totika na te tout ça toujours ensemble pour nos rebunda tokutani prochainement na même émission pour na continuer troisième partie na biso ya malédiction tokutani bongo prochainement bye. Nous sommes international, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com.